Merci Kabouya, merci Nabino Balandia aussi du Congo, merci Nabino oyo nyonso bomonaki biso semaine oyo boete makambo zalaki moi ebele tout ça siko botokomi disponible tozonga pona ko analyser kuyebisa bino makambo oyo eza koleka na kati ya République démocratique du Congo et puis ko informer bino na globalité actualité ya semaine parce que semaine oyo boboyebi actualité ezali vraiment ebele mais tokozwa actualité phare oyo epesi biso nzela lelo pona koya ko réfléchir pona koya ko informer bino ke bande kona biso ya IDPS na batu oyo boye baza ko kamba mboka oyo bona lolenge ya nyamu intention na bango ezali ba changer constitution pona ko permettre na Chilombo aumela seko na seko na kati ya mutu ya République démocratique du Congo ya ngwana bande kona ngai tant tozolo bake Congo ezalaka na ba ennemi ba Rwanda te mais Congo ezala ba ennemi pe ba ennemi oyo ezali bana mboka ya ngwana lelo bomoni je crois na ba émission passée na lobaka yango awa que Tshisekedi na batu na ye baza na besoin ba modifier constitution mais na kendaka lisusu musika na bisaka bino que Tshisekedi a changé constitution mobimba yango na lelo bomoni Tshisekedi na batu ya union sacré balingi bazongisa biso na époque oyo boye ezalaka ya ekolobo moko tatabo moko ya mwana bozomona lelo ba Eliezer Tambwe Mwamba Chimanga ya kokende kobimisa ba mama ya batu koyembisa bango mais lelo oyo boye tovanda te toye koyoka ekilingi ndekwe na mboka nini ekwe na mboka Professeur Isidore Ndaiwel ayi koyebisa batu ke tolongwa na constitution oyo botozali na yango tokoma na constitution mosusu ya sika mais biso batake bayiba na mboka tolobi est-ce que Congo eza na problème ya constitution ya sika ou bien Congo ezali na problème ya leadership éclairé ou bien Congo ezali na problème ya respect ya ba texte parce que na 2016 Professeur Ndaiwel un grand historien mboka na biso tango azalaki ko gérer makambo ya CLC soki ba Rossi Mukendi bakufa soki ba Thérèse Kapangala bakufa bande kuna biso bakufa ebele mukolo wana ezalaka parce que Ndaiwel abisaka ba kongomani to bima na balabala ne touchez pas ma constitution soki bande ko bakoyeba lisusu yango lelo oyo boye Ndaiwel ayeko bima kosala ballon d'essai koloba ke constitution oyo tozali na yango ezali mabe il faut tozwa constitution ya sika oyo ko permettre na mokonzi ya mboka ya kosala mandat ya 9 ans non renouvelable mais biso tout on a bisa bino ke Ndaiwel oyo bino bozomona oyo ba Ndaiwel bandai kosala lutte ya politique na kati ya société civile ezalaki pona kolukelo kwa kolia pona koluka libumu na bango parce que lelo Chilombo anoma Ndaiwel na makambo ya badi bazalaki na Chilombo tango Chilombo bazalaki président ya Union africaine lelo obo Ndaiwel Christian mwana ya professeur Isidore Ndaiwel Tshisekedi auti konome numéro 1 ya DEMIAP agence ya renseignement militaire donc lelo obo ti bozomona Ndaiwel babimisi eza ballon d'essai babimisi Ndaiwel balobi yo kende nano loba nanu et puis boye bango constitution wana ekozala constitution nationale te eza constitution ya batu ya IDPS parce que boyeba na assemblée nationale à l'époque une grande institution lokola l'assemblée nationale Tshisekedi akota na palais du peuple koyemba olia yemba hymne national mais Tshisekedi ayemba hymne ya IDPS aosala des doigts so bo se rappeler mes chers congolais biso tout oyebi ke professeur Isidore Ndaiwel azali un grand historien na matière oyo etali ba modification ya ba constitution
constitution plutôt. Il a fallu qu'on luka ba constitutionnaliste. Le coup là professeur Njoli, le coup là professeur bon on appelle ça Njoli parce qu'il est quand même Asa mutu o Asana nous bien qui va sana batiseke dit mais il respecte les textes et les droits. Le obo ti bozo mona makambu ya modification ya constitution basimbisi kaka professeur Isidore Ndaiwel azali historien sana maîtrise makambu ya cours et tribunaux te ezali likanisi ya professeur Lumanu. Boyebi Lumanu azaki grâce stratège pembeni ya Kabila. Evariste Bocha bakima Kabila aya pembeni ya Tshisekedi pona ko banini ba changer constitution ba longa na mandat ya 5 ans et comme mandat ya 9 ans. Donc soki lelo oyo boy ba député bazozo na mois en septembre a. Soki ba lekisi constitution wana. Donc 5 ans o Tshisekedi sali oyo et ko kene na mayo wo. Donc Félix Tshisekedi 9 ans a rosala lokola 14 ans pour accomplir mission ya balkanisation ya mboka na mission. Mes chers Congolais, Ndaiwel c'est un espion rwandais et puis na ba câble on a outi ko zo awa professeur Isidore Ndaiwel aza membre ya IDPS. Yango tant ko zo bisabino que peuple congolais l'heure vient d'être sonnée, nous devons nous réveiller. Ceux qui botent limité boza constitution ngaza tribaliste était maintenant nous risquons d'avoir une constitution de la République du Kasaï. Il y a des gens qui IDPS. Parce qu'il y a une matière où est une constitution constitutionnaliste, tout ça, les professeurs locaux là-bas, Nathalie Baboshabe, Balumanu, Banjoli, Navé Nabiso, Oyo, tu nommé à son CNSS, ma sécurité, Batouana, travailler le Kouana, Bayeko Simbi Sakaka, Ndaiwel, pour Akende Koluba Makamboa. Non seulement Ndaiwel, la proposition est diabolique, satanique. À ce qui ont été, à quel Koluba dit que il faut, au lieu, il y a 26 provinces, il faut tout ça, le système, avant l'indépendance, avant la conférence de Berlin en 1885, tout ça, on a un système, il y a 6 provinces. Dans 6 provinces, chaque province est autonome. Donc, esprit à fédéralisme, donc unité nationale, oh Mobutu Abunda pour la sangisa biso ba congolais, pour ça la mixage, mukonga koko bala muluba, muluba ko bala mumbala, mumbala ko bala mungala, mungala ko bala muswahili, donc unité nationale loana. Parce que ce que Congo est le pays, une nation, c'était dû à Nabasor. Oh le boto sibisa qui à l'époque coloniale, né yango sala ke non, to sangana poto bunda. To bundisa ba colonialiste to tia bango mupanzi mais le lobo moni Ndaiwel aye ko bisa biso to zonga na fédéralisme. Fédéralisme cela veut dire quoi? Cela veut dire que province ya dans un exemple, province ya Bandundu, Kinshasa, Équateur, Oriental, bango bakosala na constitution o ya bango. Donc na carte ya constitution o ya bango, par exemple baba bi na biso na côté na fédération na biso essence pour na biso eza mabete. Donc ko bimana mwana tata mosi na yo, ko bimana ndeko na yo kusini na yo, c'est comme ça pour na bango. Toke pa baluba, balobi ba ko zapena constitution on na bango. Balobi te pa na biso polygamie eza autorisé. O ko bala 40 basi o ko bala 10 basi o ko bala mbasi ndenge olingi. Toke na province ya Katanga, ba Katanga pe ba ko tie pa na bango et pa na biso eza autorisé à koyeba mbwa par exemple. Batu na batu ba ko za na constitution na bango. Est-ce que wana ezali ko promouvoir unité ya mboka ou bien ezali ko diviser ba Congolais de plus en plus? Donc bitumba nyonso oyo ba perdre l'indépendance na biso ba bunda lelo oyo boye Isidore Ndaiwel aye ko bomba carrière politique na ye aye ko si sa carrière na ye par une petite porte le quoi ba papa na biso mukolo a pombo yango nazo bisabino que non ce sont les hommes intellectuels, les docteurs, les tridômes, les binômes bango de mutu baza à la base ya souffrance ya mboka na biso. Au lieu ko ebisa Tshisekedi, vous avez échoué, mais aujourd'hui quel est le risque puis boter la papa wana Isidore Ndaiwel na mona tu ba mbaka na chaîne moko ya télévision en place a comme Kolobo protégé par bato force d'hypocrite a comme kotambola kana bato ya d'hypocrite o ya IDPS sikoyo bokosho o tozo boli na bopesa biso eza constitution réellement pour na kwa avancer mboka. Parce que tant que tozaki na 11 provinces, balobaki ba Boshabe kaka mtu bazaki au travail makambu obo. Tito comment na 26 provinces, c'est Boshabe qui avait modifié comment même livre pour na makambu oyo boy. Keto kabola ba province de membrement pour que ba autorité va se rapprocher na peuple na bango. Nde ba ko créer biso
26 provinces. Dans 26 provinces, au Bakaboué, Babino, province des Amines, il faut que pour développer meilleur. Combien de développement déjà au Boubatou, on a passé ici, biso? Si vous avez un esprit en Daïwel, on a travailler constitution avec toi, IDPS. Nous nous avons assuré que la province est au Tambola. Il y a un moment où on a tué la politique de malignité. Azun Daïwel, pas que Daïwel a zamoutou à Bandundu. Si vous avez Moulouba, Banek Babakete, ils ont mis na bango. Na makambu ya mabe, batiaka batu na bango te. Mais na makambu o eza a touche, bazo zo papa ya batu. Donc on Daïwel pas à mourir d'argent, de bomoni. Yango to so bengisa peuple congolais. Nous organisons des manifestations, il faut to bimato tambola pour na makambu o ebo Daïwel. Parce que Ndaïwel a bimisa batu, bakufa pour na makambu ya ne touche pas ma constitution. Mais aujourd'hui, Ndaïwel a lali wapi pour ko bimisa biso makambu o. Donc on a so bengisa bino bande ko ngai. Si nous voulons ce pays, si nous voulons la cohésion nationale, si nous voulons l'unité de ce pays, il faut que tout élément. Parce que bon, bien, très bien, je ne cesse pas de le dire, élection en 2023, égalité. Mbongo, égalité, Mbatu, on va déposer la candidature, Wana. Bah, il dit très bien que Mbongo, égalité. Yango, si qu'on a minute, Oyoboy, Chilombo a renforcé dialogue, na, Batuya, Kabila. Moutosa manœuvre en ezali itnani Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a quelque kutana na Kabila pour na koyebisa que ndenge ezali wana vi ba contrainte makambe bele bino bosangole te tokene na transition. Kabila boy. Kabila lobi pas question ne peut pas partir à la transition. Tshisekedi hier lobi il faut transition à 3 ans. Balo ko luka pe ba opposant misu ba opposant misu abino 3 ans te il faut transition à 2 ans. Place bazo au Canada na minute wana. Kamerhe dans la zone, dans la consultation des leaders politiques et opposition à la société civile. Joseph Olenga quoi, tambola qui n'a pas bino a. Si c'est que du père pas question 3 ans qui vont boy, allez, ba ça la terrorisme électoral. Bemba, Kamerhe na ba to union sacrée bisika Félix. Token une élection dans contexte oyo boy. Quel que soit le coup, ba to ba ko kufa to maîtriser bango et puis ça va passer. Yango na bolandi organisme international Women Watch et où tu peux publier que droit de liberté, droit d'opinion, répression sanglante, il y a des manifestants, il y a des opposants. Isa Namboka Obo. Donc non-respect à l'état des droits, violation à droits de l'homme, tu le vas promettre à Kabiso. Il y a un sucre boy par opposant, puis par le but, ok. Biso toso boy si a Félix mal à l'aise. Toi c'est là, toi matin à décembre l'élection ça le matin, on a coup de force ne monte que intervenir. Au coup d'état, au putschiste, au mine. Parce que tu sais qu'il a commis hors mandat après décembre 2023. Ce qui tu sais qu'il a organisé l'élection. Pour la minute, oh, ça a raison, oh, ça est légitime. Mais légitimité, oh, il y a tout le monde, oh, ça tricherie. Mais on a besoin de calculer, de recruter des jeunes dans l'armée, dans la police. Puis les jeunes ont besoin de ça va tout le monde. Donc, Nemezali wana. Tu le là Vital Kamerhe tinde baza ko inciter quelqu'un en élection quel que soit le coup parce que ba bi que so ba kena ba transition kota na bango ko za la réduit tant ba ko vendre la table de négociation au mona INC Jean-Pierre Bemba MLC INC FDC ba to na to ba ko kena na kota ya IDPS ba moto ba ko za sima IDPS donc ko la 50-50 pouvoir résoudre 50, opposition résoudre 50. Donc dans 50 ans, on va qu'on ne cause pas qu'on carbone ba toi IDPS. Bazo boulé que gâteau na bango cause la moké ba ko se retrouver. Ya mo so mona bazo tindikati lo mona ere na liwa na kufa to sa l'élection. Tu sais quoi dit? Mi colonel komi ya kotanga. Pour constitution article 64 et bisate que non révolution et go seulement comment nini balobi révolution quel que soit un groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Na se pela kaka na mo texte wana ba définissate oh ni so qui Félix kaka Alexis décembre pour organiser l'élection te na bi sabino plusieurs fois le pouvoir appartient à tout le monde le plus courageux wana ba ko bakata wono ba sali nde basali Bazoum. En dehors de cela mes chers frères, si nous avons encore le peu d'amour pour ce pays botala ba procès nyonso o elekani na mboka na biso
Caméra détourné 57 millions de dollars américains. Le caméra a commencé à la film à Novelas. Et puis na bossa na ko Sabino. Lelo na butu ya lelo. Bakangi batu na kati hôpital général à Luchuru ba M23 ba bomi batu wana. Et puis gouvernement ougandais ba militaire ougandais baza na EAC ba loni plus de 3000. Ils étaient na côté ya mboka. Par là cela veut dire quoi? Est-ce que l'autorité congolaise baza saisir l'information na ou ba moniter? Et puis la minute oyo boye tango na iwela za kosenga ke mande ko maneva pour na officialiser balkanisation na minute oyo boye ba autorité ya ba M23 baza reçu na Maison Blanche na New York na États-Unis d'Amérique pour na kokende dans les prochains jours ba déclarer Bunagana un état souverain. Donc Bunagana est comme mboka mosusu. Parce que ba publier examen d'état, est-ce que boki ba publier examen d'état à Bunagana? Mes chers frères, botelema ba congolais to telema. Parce que ce que tu bundi te, ba to misu ba kwa ko bunda na place na biso te. Le lota ngomoni bisele la bimi na prison. Bisele la bimi pas matin. Il y a une négociation. Bisele la bimi pour pas réinitialiser. Ba zongi sa compteur à zéro ba corps. Il y a FCC cash. Boli misi balandia aussi à di Congo. Bisele la ba zongi si na do ba quitter ye. Mais comment mbuka oyo mutu bakangi ye pona tentative ya coup d'état. Oh bakangi na makambo ya sécurité ya mboka. Mutu oyo botomoni mutakala na ye na réseaux sociaux. Mais tu l'omboloko la sila son a libéré papa ya batu ba quitter donc bisele le nyonso ezalaki ono coup d'état nini batona tu balongoli bango. Pona nini Tshisekedi à comprendre que pembeni na ye n'y a rien qui marche. Bazoni nga ba nommé bisele na forcément très stratégique en matière de sécurité. Au cas où élection kozalate bisele la kozala représenter l'histoire ba Rwandais na kati ya dialogue eloko ba bisele bisele yango wana. Pour ce botali ba procès au depuis banda Kamere 57 millions acquitté, Biselele acquitté, Willy Bakonga acquitté, Vide Chimanga acquitté, Toussaint Lobo acquitté, François Béa. Donc vous allez comprendre que le régime Obo c'est un régime tribalo-ethnique. Soit on dit Oba na kolembo la bakolo Tshisekedi, soit ba kanga yo ba samwisa yo ba humilier yo. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bande konangai. Ya mwana bozo mona lelo balinga zo sa système ya présidence na vice-présidence. Donc so to komi na président de la République na vice-président donc ba bolimba na moko système makambo ya ba ya premier ministre ozali sous-souté. Et puis na kati ya maele mabe ya professeur Isidore Ndaiwel balobi nini ba député nationaux nde bango bato ba kokoma ko voter président de la République. Donc ba botoli peuple pouvoir wana droit wana ya ko voter président de la République. Donc peuple a komanda ko voter kaka ba député provinciaux, ba député nationaux. Si ko bota na niveau Félix Amimi tribalisme. Bande ko mama Denise pe ba kuna ba komi ba député. Ba ko corrompre ba député wana. Et puis une grande partie ba to ba ko za assemblée nationale ko za ba kasaye. Bo so mo bo fabriquer dictateur na mboka. Pourquoi ne pas to s'opposer na makambo oyo? Yango tozo senga na bino ba Congolais. Bon, hein? Ere yango tozo ganga, tozo ko informer bino ndenge Tshisekedi aza ko avancer na makambo ndo. Azo linga ke nota comme never ba officialiser vraiment donc balkanisation ya mboka na biso. Si nous avons l'amour de ce pays, les 6 parce que mandat et ces zones ici là. Mais ba zolinga ba renouveler yango lisusu. Beaucoup mi ko mona ba Ouganda ba ko mi kolona ba nzete, ça veut dire non, ba nzete on ba zolinga c'est historique que ma belé oyo boto la ba oyo bo. À cause d'un très chilombo. Et les Congolais sont en train de voir. Ça n'a rien bougé. Le 6 septembre, ils sont en balabala. Et on a senga puis na bino. Kabou ya bouti na biso vidéo. Assassin, ici, au secours, 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 ici, Moko, assassin, Moko, assassin, Moko, assassin, Moko, assassin, Moko.
assassin, Macron, assassin, au secours, Russie, 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 Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin. Wana bozomona ba image wana tozaki na ambassade ya Russie. Tamboli pour nous sensibiliser. Bando ko ba zoto na mende ko Bruno, bine bo kanisi ma Russie. Te. Tout le monde a appelé que batu babundi vous avez soufflé aussi batu peut passer na aide. Tozaki na ambassade ya Russie. Pour vous dire que nous sommes capables ya coopérer na Russie. Ba aider biso basunga, biso nde basungi ba Niger. Nde basungi ba Burkinabé. Nde basungi ba Malien. Nde basungi ba Guinéen. Où est le mal? Où est le problème? Tout ça appui participation à batu obo, baza ko accompagner biso na lutte ya révolution populaire. Ko bengana Tshisekedi na ba occidentaux na ba français na mboka biso parce que batu wana nde mutu baza ko pousser Tshisekedi à changer constitution pour bango ba continuer ko yiba. Ba continuer ko kabola mboka na biso na est. Non bozo mona manger de rage. Parce que Tiba avant président Idriss Déby ya Tchad Akoufa, c'était à cause des Français pour aller à modifier la constitution. Le quoi ya le baka on a étendu eke na France 24 nde ba bomai ba zo mona ba etie wana. C'est ça que baton bazo sa na mboka na biso. Yango na zo senga na ba congolais, on va ne considérer professeur Isidore Ndaiwel pour retirer confiance na bilonga mutu na lobia. Pour moi na Isidore Ndaiwel azana Tshisekedi na demiap. Isidore azana Félix baza au travail. Batu obo ba ki kola kisabiso mitema mama Maria mama wa Yesu otondi gracia mokonza zali na yo or bakoyi baboto la peuple pouvoir ya voter président de la République. Donc na Afrique ah toza le premier pays ya okoma na mandat à Neva. C'est ridicule. Promesse ali ya respect à texte. Promesse ali ya ko respecter constitution ezali wana ce qui beaucoup modifier peut-être ba article misu sur ba article 117 ou ba no sonda ma ba so étranger. Pona okene go suki ça. Lelo obo momoni Eliezer autana na Kasai akana ko scroquer bande ko biso apoto ba diaspora ba diaspora bo fungolele mwana mobali wana mutema bo soutenir mwana kololo pango mais bo tala lelo Eliezer tambwe mwamba akomi ko binisa ba mana biso sakayosa olena nani nalela mobutu kasa kwasa pona nini Eliezer zo ki bande ko na États-Unis mosi na yo akimisa tinda na États-Unis comme exilé politique pona mibisa ki bande ko na te ba obina kasa kwasa yango tozo senga na bino ba congolais to lo mona sentiment batu nyonso bazwa koloba na kombo ya république ke ngaibo baza ya biso te lokwa ba Corneille Nanga parce que Corneille Nanga soka zaki mutu oyo boye ayanga bima na iso ya mboka biso na nzela munene Corneille Nanga bima yango na 2018 ayanga proclamer Fayulu ke Fayulu mutu a gagné élection magazine moko ya munene magazine Foreign Police ezali une grande magazine publié ka article ya minene ba Britannique ba to minene ba na magazine wana ambassadeur britannique pona kana ko sukisa abengi Corneille Nanga lobi yaka nana gagné élection o Fayulu alobi proclamer victoire ya Martin Fayulu biso toko sécuriser opito okimiso exilé ko na mboka na biso botanga Foreign Police ba américain batuni Nanga balobi publier élection bureau par bureau Corneille Nanga bisi bango nazana mwa ete pona ko publier plus de 15,000 logiciels à CNI balobi publier yango makambo ba britannique ba bisi bino biso to ko za la sima ba to. Mais aujourd'hui quand Corneille Nanga vient na exil ya Sony o Corneille Nanga kimi na exil o ba anglais ba promettre que wa penga ngabima na histoire. Imaginez que ba anglais ba biso que biso ko za sécurité na kabenga ça ni attends na minute Corneille Nanga bi que no Fayulu mutanya ki élection ils en impact mon côté. Le plus important pour Nabiso ezali Nanga azo kota biso na distraction parce que Corneille Nanga c'est un Burundais. Oh mais Nabiso na distraction au lieu de la focus total makambu oyo boy Tshisekedi na batu bazo sala et ko ça peut copie Corneille Nanga na Tshisekedi wa sali na makabila beta bo pe ambré peuple ale to kota na distraction biso to avancer na chemin na biso
Congolais fungola miso. Il faut tout bengana Félix Tshisekedi. Félix c'est ça qu'on représentait danger permanent pour la RDC. Tant qu'on va changer la constitution, 5 ans de souffrance plus 9 ans de souffrance. Tant qu'on a fait mandat à 9 ans, à 18, 9e, deuxième mandat, 18 ans plus 5 ans, 23 ans de souffrance, 23 ans de balkanisation, 23 ans d'installation, il y a tribalisme et République Colombienne, République démocratique du Congo et comme la République du Kasaï. Allez-y imaginer. Il y a un tour na bino. Vous soutenir les bisous. Moi, $2, $3, $4, $5. Si vous avez 100 personnes, vous dites $5, $5. Tout ça marche à mon. Parce que la minute où les policiers tout ba retourner bazan ba bi élection zati. Bazo boya siko pe ko tele na makambo ya. Ya ndaiwel pas bazo ke na transition. Na tutika na 3 mois septembre, octobre, novembre. Mbongo na 500 millions sinaza na ngote bo ke élection on les 6 tous en manifestation nene tous en besoin d'appui na bino pour soutenir biso poto bomisa to bimisa ba jeune et belé mukoloa numéro na biso zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndebo ko soutenir biso pour une grande manifestation où il y a les 6 pour na makambo ya EAC na MONUSCO. Ceux qui n'abino s'abonner massivement, bah j'aime nabino, bah like nabino, ils allaient une manière à soutenir l'Océan du Congo parce que vous voyez ça fait maintenant 3 mois bon mon l'Océan du Congo parce que moi naza ko là dynamisme bino mais calamité vous avez besoin de Cameroun et maman Océan du Congo azozonga bien que souffrance des alliés moi na tout ça mais tout ça na ba makasi eliki yake beaucoup mona mikolo ezali koya Océan du Congo mayebo ya mbino mama présidente ngana bino tukutani na mikolo ezali koya ingeta ndena baka ngwa patrie ou la mort des peuples africains. Merci.